Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, des produits consommables, des cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, ville province de Kinshasa, Mbunda, Écolo, magazine d'actualité, Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, diaspora partout, on a confiance, peu fidélité, pour Sarabiso, il y a des permis à Rabiso, Tolu, Karosala, Nyoso, OSRL pour que tu puisses sabino. Information, moko sur et à temps réel. Naïbi qui vous allez ébélé, puisque vous pouvez toujours confiance dans Nabiso. Journée le zali journée moko malamu journée moko esengo journée moko za na kati ya elanga journée 11 amba pesi biso na bino to vendre to beta ma solo mais na ebisi bino déjà que na ba contrat auto sur ba chaîne actuellement tout ba contrat ba 1 heure de temps ba voice na bino ba message na bino to boza vraiment temps ya ko tanga yango mobile pe ko tika ngo elekala ezali surtout souhait auto zaki nango parce que avec 30 minutes tout ça qui ba difficulté makasi mais avec 1 heure de temps j'espère que to ko réussir elongo la bino pe invité mingi bakomi ko na plateau ko zonga l'esprit au travail parce que to tika ba invité muke musika pour te regarder d'abord to zorata sur la bande comme le cas comme la inalita là maintenant to fongo les champs pour que ba invité bazara à tout moment na plateau na biso mais journal le zali journée moko exceptionnel ngna za na ngamo na plateau pour que nazo attend ya ko tanga ba voice e comme DJ belé na ba téléphone nga pe soki moyen ko zala to me ko discuter ngo ensemble. Torobete lelo masoda mingi na o Italie insécurité ezali beaucoup plus en la carte ya ville province ya Kinshasa en particulier pe la République démocratique du Congo Mobimba. Pourquoi tu dis insécurité? Tu me dis que ça la moi ba analyse ya komona ke n'a pas donc partout insécurité zali na vie autre vivre dans le insécurité zali. Côté ya kolia insécurité zali. Côté politique, insécurité zali. Côté transport, insécurité zali. Côté même ya vivre même ba locataire parce que insécurité devant ba bayar na bango. Côté transport, insécurité zali. Même dans manzila auto tambola insécurité zali. Donc insécurité des humains charge la responsabilité par les Congolais. Même l'environnement, insécurité zali. Moi to tikabli bakamone le kabo ezalité. Il faudrait au moins le cas de quoi ben ngaki biso ya trop ba ke do comme sécurité totale que mi soit le belon na anglais ba environnement, mi soit le belon na anglais, ya ba alimentaire, mi soit le belon na anglais, ya ba accord aussi mais actuellement na niveau Washington entre la République démocratique du Congo et Rwanda, ba mi soit le belon na cadre ba politique, ba mi soit ben insécurité la cadre ba religion. Donc tout le monde dit que donc il faut tout mettre sur l'état insécurité. Tout le monde comment insécurité parce que la première point tout d'abord le cabo dans l'actualité zali accord signé entre la République démocratique du Congo et Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique ou Washington. Est-ce que l'accord Rwanda réellement est quoi apporter bonheur et paix aux Congolais au souffrir pendant plus de 3 décennies dans l'Italie insécurité la partie est et Mboka Labiso. Est et Mboka Labiso est comme dans le chambre de théâtre, Bapaya, Banguna, même les Congolais sont comme Banguna Mboka Labango. Bakokota pour que baluka ba piller mais leur ba piller joana makile ba imboka ezo sopana racheter à chaque fois
Tu as 7 chaque fois, tu as monde to martelar to baké. Sécurité à partir est Mboka et où c'est pas fait c'est que les chilomboté. Tu peux te qualifier moi l'angani que soit des aïeux dans la ligne manière il y a tout bien la tête, ça y était. Félix Sekedi Chilombo a coûté insécurité on a depuis Kala. La suite que plus de 3 décennies, c'est que plus de 30 ans. Il y a guerre, agression, bah insécurité comme on battu et ça la partie est et Mboka la biso. Bah Mboka ba kila ba tangama parce que bon mengo ozabe appelle ça congolais. Or du congolais moi ont bénéficié en gros parce que ça ba de que belé ba ça na kata Mboka même la cadre de géographie à Pamba. Il va cours à géographie. Bah tant que ça rabis surtout ba malakite, ba manganèse, ba cobalt mais mingi parce que même pas comme mona. Cobalt on za la soki pe ndenge nini. Topé manganèse on za la ndenge nini. Cuivre on topé za la ndenge ba yebi ngoti. Na yebi ka ba tuminga zo na ba cuivre. Ça mingi ba ndeko basala biloko ko pesa ka ba mabenda wa de bazo chasse on ba cuivre. Na ba ndeko ba yiba ka mingi ba singa ba kura ba singa signal wana za ba cuivre. Non ya cuivre yango. Mingi ba yebi comment est-ce que cuivre za quand même ba ndeko mingi ba yebi cuivre te za to couleur ni sopé za kana ba yebi ngoti. C'est parce que politique ya hôtel sa congolais amona ba minéraux ezala mboka l'état a tiré ko organiser ngoti. Lomo boyebi même la carte ba histoire to betaka ba histoire ya banani ya ba Stanley ya ba Livingstone ya ba Oso Napoléon II mais histoire ya ba koko la biso moko ya mboka la biso moko to za difficulté à robeta ngo. Bref le homme congolais mo zali a aibi ata histoire mboka le mobimbate. C'est ça les balles. Donc to beka ba de to bake boya la plateau ba vrai historien ba ya to me ko tala mécanisme ko sala pour que histoire ya mboka la biso moko e kota la ba école pour que on est congolais mon n'a pas ça autant Napoléon amon n'a pas ça autant Livingstone ba sens auto ke dans l'angwala mais attendre peu ba roi zinga kuvu bazalaka banani prophète Sani Raphaël Alaver azalaka nani prophète Simon Kimbangu azalaka nani to betana ba masolo Lumumba azalaka nani to betrape ba masolo na kati ya plateau oyo donc kotala kelelo oyo ba minéraux na biso moko et comment ko pesa difficulté pas congolais aye ba valeur ba minéraux na pe mingi ba lo ke même bon minéraux to éviter stolia quand to lia quand to éviter parce que mingi pe ala bazaka ta mboka awa ata bazaka ba porter ba rébellion là te bazaka ko s'enrichir na bombengo oyo et c'est lui et contribuer pour le développement du Congo mais bazaka ba patron ba riche tandis que ba congolais ba pauvre c'est que cela montre aussi peut-être que ba congolais mingi ba bénéficier un peu ba bonheur ba minéraux wala te mais ba minéraux wana biso ozamba pesa biso bombengo wala yango lelo et comment lelo ko kotisa biso na ba conflit ya makasi na ba pays ezali zinga na biso pe ba pays wana baza beaucoup plus appuyé na ba force moko ya musika ba mindele pour que baluka ko yibaka ba minéraux wana mais ko zora ngona zela mandoki ko zora ngona zela ya ko so pamakila ya ba imboka le moi mboka fait Sekedi Chilombo na pouvoir na ye amedi ko tel Sahel bake banguna obazo ka babulisa ba Congo banguna obazo bulisa ba congolais obazo luka ke bazo ba minéraux Congo na zela ya mabe bazo sala ngo à travers Rwanda pe mutu asimi masolo les années Paul Kagame président Rwanda. Donc président Rwanda a beaucoup plus accusé la complicité. Il y a que semer ba désordre de la carte de la République démocratique du Congo la partie est mboka pour que ba yibaka ba piaka ba minéraux ya mboka la Congo. Mais tout le monde a aussi comment est-ce que lorsque Félix Sekedi Chilombo a pouvoir à bendaka ba mboka à bendaka ba mboka belé peni na ye o bazaka na kati o bazaka lokola ba opposition ngongana tout ba entre autres ba ndeko ba kabwana ni lokola ba ndeko ya FCC a bendaka bango peni na ye pour qu'il va travailler na ye peut tout le monde comment est-ce que a bendaka pe même Paul Kagame pour que ba luka ba travailler en collaboration de manière que kimia ezala entre nos frontières. Mais qu'est-ce qui a fait que Kagame Félix Sekedi a bendaka azore peni na ye Kagame ayaka pe awa même la stade des martyrs otoyoka bato bayembaka ke yo nani oboya Kagame to mona ka yango mais Kagame ngo lelo oyo akoma lisusu monguna ya République démocratique du Congo akoma ennemi direct aussi ya Félix Sekedi Chilombo. Mais selon ma investigation selon histoire ombo de l'école sala qui te découvrir que Félix Sekedi Chilombo a rapproché Paul Kagame de manière que Paul Kagame a gagné peu ba intérêt na ye à rapport il y a un pourcentage pour la vente de minéraux na biso et te kabana ndenge o esengeli ye asal la kami mingi
carnet d'adresse naïe. C'est là ma histoire de pas battu bébé partout. Alors, faites ce que je veux à l'occasion on y va piller comme un minerai à Congo bayi bakayango et que la forme illégal, mais pourquoi pas Kagame a sa carnet d'adresse naïe a comme commissionnaire de manière que parce que ce minerai à Congo légalement misolo et quand la carte caisse à l'état à Congo peut Kagame a son pourcentage naïe n'a n'est serré pour qu'il peut vivre dans mboka naïe. Mais c'est comme si action là c'est baissé pour Kagame était puisque Paul Kagame en lui a que azaki ba faveur et belé ba partie est ya mboka na ba pouvoir eux les qui entre autres pouvoir Joseph Kabila Kabangi a dit comment est-ce qu'il y a ko vivre la partie est ya mboka ba avantage il y a ko zwa kuna donc à mon que proposition fait serrer du chimbo et donc proposition moko et ko quoi sa gestion naïe. Et c'est dans cette optique-là, à préférer qu'il y ait dans zela pour créer le désordre, la guerre pour que abana ko ibaka ba minerai. Mais tu as vu que celui qui a bon côté, guerre wana beaucoup plus. Ils allaient pas ko renverser pouvoir faire tirer le chilme pour que bacha mutra bango oba monike ba ko gagner ba intérêt wana. Et le même mobile peut étant garant de la nation. Tu vois que le même mobile parce que yenda zali papa la biso. Azako bunda de part et autre pour le quoi qui bien écoute aller dans mboka. Mais actuellement, on a signé accord dans le niveau de Washington. Les Congolais est-ce que l'accord est réellement? Est-ce qu'à travers ma commis, à travers ma signature, puisque tant que Kagame a des désordre, tant que Kagame a des désordre, est-ce que Mboka, Merké, ça na kati, to bon bâti. Les Européens, ça na kati ma solo wana. Bah pays belé, bah occidentaux, bah ça masolo wana. Mais qu'est-ce qui fait que depuis longtemps, bah le Kagate va négocier direct de RDC pour que bah bénéficier bah minerai wana, tu peux pas bénéficier bah intérêt bango légalement. Pourquoi bango bah qu'il a toujours dans cela, il y a Rwanda pour que bah la koyiba ka bah minerai à République démocratique du Congo, tandis que bah bi que bah minerai wana est-ce qu'on appartenir à Rwanda té. Même s'il faut qu'on aide Rwanda, est-ce qu'il faut qu'on aide Rwanda na elo ko la zela moyibi? Et ça, c'est question c'est toi mituna. Et ça, parmi les questions, c'est comment toi mituna. Tout le monde est là, oh, ma camarade Salami, Rwanda pas se peli. Rwanda pas à se peli. Rwanda pas se peli dans quoi naïe. Congo peut et se peli. États-Unis peut à se peli. Bon, toi mituna, c'est ma question. Maintenant, il qui va perdre kala. Peu maintenant, il va perdre. Banane bazaki ba perdant kala pe banane ba kozalelo ba perdant parce que Rwanda depuis Kabila ko piller minéral Congo azaki na sengo ba ko sepela maintenant accord il est pas sepeli azaki ko sepela kala la ko piller ba minéral Congo maintenant accord Rwanda pas sepeli tout le monde a ba réaction ya ba Rwandais mususu États-Unis peut-être que a sepeli c'est parce que alors pourcentage na kati. Ma selon ce que Tamboussami réellement dengue, nini, c'est ça. Ma selon que Tamboussami dengue, nini, c'est la question. C'est la question. Mais souci à Congolais et Zanini, qui m'a et contre la partie Est et à Moka. Qui m'a il faut être aussi basé dans le respect de l'intégrité territoriale. Il ne faut pas, tout le monde a, armée étrangère, le coup de pays. Voisin, il faut évoluer la carte de Congo pour la piaka. Tout le qualité ça va être Mboka. Tout ça a besoin partout Congolais à vivre dans Kimia dans Mboka naé. Caméra mon école va continuer et tambola qui est dans le terrain, mais on sera dans le belé belé. Quelques Congolais après cette réaction bango à rapport au Italie accord au Salama entre RD Congo et Rwanda au niveau de Washington. Tout ça, on a une réaction. On revient juste après si c'est parti la régie. Bon, accord, en tout cas, on est satisfait. On a comme un niveau de travail bâti par le chef de l'État, dans l'équipe Naye, puisque accord, on est allé d'abord pour un avantage à peuple congolais, et allé pour un développement à Mboka ya Congo, et pour un paix à Mboka ya Congo. Bande qu'on a biso ba kufi mingi na est
na berer pe na buzoba ya ba politicien na biso mosusu o baza lokoso ya kokende kokopere na bato wana mpona koluka koboma population. Mais cet accord ezokotisa kimia na kati ya mboka oyo koluka ke tozala mpe malamu na bavoisin mpe biso tose développe na ndenge ya bien tosepeli na accord wana eza malamu mingi. Bon, nakoki koloba ke ba haine ezali peut-être tokoti yango comme ba haine tribal et consort, mais problème eza ya ke bandeko ebele bakongolais ebele bazozwa information te à la source mpe bazomaîtrise te kodécortiquer même eloko oyo ezolobama na kati ya accord. Accord, c'est pour l'avantage de la République, ce n'est pas pour l'avantage d'un individu. Mais ça prend l'avantage, il y a Moutouki, il y a chef de l'État, mais ça prend un mboka mobimba, pour la population, pas se pélanayang, puisque derrière cet accord, la population il faut se retrouver. La population aux en a kimia. Les autres ont la difficulté au que nous faisons la commerce dans l'Est. Or, dans l'Est, peut produire du somnon. Parce que là, le voyage pour notre vie. Mais si ceux qui sont en paix dans l'Est, bandeko ya este bakoya biso tozokende kuna tozotambola mboka na biso mobimba na kati na kimia accord ezali mpona avantage ya population. Na point de vue na ngeli oloba bongo avantage même ezana avantage eloko tozwaka ezate mais pe ezalaka na mboka so batolobi ke non tozwaka eloko te le tozali na avantage tozako zwani so pe na la désavantage tokozwani pe ezalaka na mboka malamu etambola totatolaka kimia eza na mboka malamu eza na mboka ezala désavantage ezala avantage pe ezala na mboka. Et batu bakufa kaka même Nangola pe batu bakufa ki pe ya kozonga batu bazali. C'est ça se passe comme ça toujours. Nangola bakufa 30 ans pe zonga batu bakufa batu batikala. Et ça la ka bon basu bakufa basu batikala. Bon point de vue nangai avantage exact que tout a besoin kimia elle bosse pour sa kimia. O tokena ba voix oyo esengala ki ya bitumba tomoni résultat moko te. Ndenge baloba ke bakamuni sesila kaka na kosolola biso tosepeli na accord wana tolingi accord wana ezala accord moko ba appliquer yango de façon que mopanzi na biso ya este tolingi kimia po lelo soki mboka oyo ezozala développer te eza à cause ya bitumba yango wana mboka na biso eza développer te tozo penser que ce bitumba wana esili nde kozala moins avantage ya Congo pour émega développer. Merci beaucoup aussi pour la réaction ba congolais mingi baza satisfait babi que souci ezali que kimia ekota la partie est ya mboka. Souci ezali que kimia ekota la partie est ya mboka. Pour que ba congolais ba vivre kimia ba vivre la est ya mboka la bango. Mais le ba congolais biso so linga que kimia ekota maintenant respect ya ba frontière na biso ezala. Pena respect ya bomengo oyo zabe apesa biso congolais ezala. Mabele oyo Congo ezali ya Kagame to ko Kagame mikolo le kalaka na Benin alobi ke azo réclamer mabele ne mo na kati ya Congo. Mabele oyo za ko apporter na ba congolais. Tobenga ba analyste politique, tobenga ba historien, ou ba kabamboka, ou ba yebi réellement ko sa ba analyse o Italie. Le problème il y a des minéraux, le problème il y a des limites. Aux alliés à la République démocratique Congo, les pays voisins, Bouya, Platon, O, pour que tout Luka, tout éclaircir les Congolais en rapport à l'Italie, accord au Salama, entre RD Congo, Rwanda, à niveau de Washington, à Boyko Salama, analyse à Langamoko, peut-être, ils ont des commis aussi pelongoté, mais en qualité de journaliste, la bataille éthique, la Béki Bandekoboya, Tomeka Kobeta, Mastoron, mais ce qui est important, c'est quoi? Tu veux parler sur l'insécurité, tu veux dire que l'insécurité dans ma casse, c'est encore Kuna, tu veux dire sécurité quand on a pour que les Congolais vivent dans le climat moko apaisé. Toi, si koyo, na kota la, ba autorité mboka na biso ba obazali ko diriger biso na mboka. Est-ce que réellement que ba konzina biso mboka, ba lui ko luka ko créer sécurité mais est-ce que ba congolais? Congo eza munene. Oui, actuellement, partie mboka zote zoka passe que la partie est ya mboka. Tu as vu que la partie ouest est entre autres locaux la 5 provinces. Ils allaient dominer le phénomène Mobondo. Actuellement, dans le village de la carte, il y a Maïndombe. C'est comme si acteur Moko, général Mobondo, a installé chef coutumier Kuna. Tous les alliés ont insécurité. Tous les alliés ont insécurité. Mais l'autorité Mboka, actuellement, les Londres Mboka, les alliés ont Tambouissama.
est-ce que vous avez un estengo kolobake Congo tout peut congolais parce que vivre en estengo na mboka oyo vous avez vraiment erré à kolobake ba congolais parce que vivre en estengo na mboka oyo lelo oyo majorité la génération oyo c'est bazwa relève ya Congo majorité wana baza sans valeur majorité wana baza na position ya malamu te majorité wana batangi bakela cité majorité wana basilisi bakela sime bazozwa misala te majorité wana baza ko vivre na ba vie moko ya souffrance na niveau moko to yiko lobake baza ko mériter te ko gagner bonheur ya Congo baza ko mériter même pas ko mona bonheur ya Congo mais bino bakozi o bazo kumba Congo o lelo bazo ko wona ba pouvoir o bazo ko luka ke dialogue et salement beaucoup déjà ba riche vous profiter que ce soit appartement la bino na ba poto partout maintenant dans le programme de développement local il y a 145 territoires autre le baquet fait c'est que le chilombo akokendaka na ye Fridolin Ambongo akokendaka Martin Fayulu akokendaka ngai opela de na zoloba na kokendaka mettre tika Congo ngona ba condition nini Congo ope bonga et c'est que le baquet programme de développement local à 145 territoires et ça peut dépendre premièrement du gouvernement deuxièmement na tout congolais et c'est à sa responsabilité na yango ba responsabilité nango na tout congolais na ezali yo moyimboka oyo zebi ki ozala kata ba institution ya mboka pe na ngai oyo na sakolo ba lesiko na sana devoir ya koluka ko matérialiser programme de développement local à 145 territoires botali lo Kinshasa ndé koma Kinshasa lelo est comme plein et c'est que tonne dans la population. Bande kwa solo ngwa Mbujimai, ba Kananga, ba Grand Bandundu, ba Grand Équateur, bango tout ba ko installer awa na kata ville province ya Kinshasa. Mais ba condition ni ba tolo ba so vivre. So bibino même ba pour makadam, to ba presse to bengaka. On ça la constat que lelo oyo zo Kinshasa en 1980, na Kinshasa en 2025, 2023, 2022, 2018, 2015. On sait que Kinshasa est comment inondé, comment peuplé na batou. Bana batou bana même bazela, ba porter ba comment même koleka et belé ba porter. Batou batou ça musabo ba vagabond ba toni ya trop na Kinshasa. Kalezaki à l'époque, ceux qui mutu azala kolina il faut aluka muta pousse ko luka. Mais le oyo moi kolia mukene le kitite mais 8 10 personnes bazo là pour que ba même koli wana. Cela veut dire c'est que dans le village nabiso et le kokosala sou bisala kuna ezakali souté. Nzokande ba minerai otozo bundala kati ya partie est ya mboka, tout ça même ba minerai oya koleka ngo ezali nini? Ezali production agricole. Agriculture. Ba agriculture mboka nabiso ezali considéré té. Agriculture mboka nabiso ezali considéré té. À quoi c'est de bon? Il y a comment la ministère Mobiba et agriculture, élevage et pêche. On a le baquet. Ministre de l'agriculture, élevage et pêche n'a pas même importance dans le gouvernement puisque service national écoute tout. Et tant qu'on produire mieux. Service national. Et tant qu'on produire mieux que ministère il y a agriculture, élevage et pêche. Et ça dans un boumalissa momote congolais aliaka que soi-disant et bien la ministère wana. Et ça attend la pigeon mon côté. Oh le ministre wana azobokola. To ba ke ba pigeon auto ba soso autolia et bimaka na élevage ya gouvernement central. Tout le monde a ngoté. Même ata maki ya pamba o so bazobota. Ki o e bimaka na zela ya ministère wana tout le monde a ngoté. Même côté ali yanga mai yebale, même ata li yanga pamba. To bi que voilà ministre ya agriculture, élevage et pêche, hein? A créé un système où tu as mis sa main haute. Même à état, tout le monde a capté. Ministre là, est incapable de repérer sa Congolais à tel lien pamba. Parce que belé. Donc, pour que le Congo ait un développement, et c'est le programme de développement local à 145 territoires, et ça la matérialiser à travers Bisso Congolais d'abord. Tout le monde a espéré compter sur Mundele. Bah, il y a une institution Mboka. Bah, il y a une mboka. Bah, il préféré que vivre
na étranger. Or, si réellement que vous au Congo, pourquoi pas oyebi que passion na ngai to retraite na ngai na lukala bongisa. Attends, dans comme fermier, la province c'est bon quelque part pour que lobby la fin na kuna kimia. Parce que lelo oyo na bozuna yo na misolo l'état ozalango, ceux qui OK ata ferme moko prenez exemple la bande nous na mangai kuna. OK na mboka boko lokola na mpangu exemple, to na oveke, ozi ferme na yo kuna zela lokola za la kate. On sait si même 5000 hectares à Massango na maïs là yo. Et en plus on a une institution mboka. On ko influencer pour que bah c'est même zela boy ko permettre que biloko oyo yo ebimaka facilement. Yo mo le pouvoir na yo zalango. On ko sabela makasi ya ko salisa ba cantonnier manuel pour que ba salaka de manière que voix ezala madame ko permettre que biloko na yo ebima. Et par là, il peut permettre aussi de population zalikula va profiter de manzela wala pour que bango pe basaka bilanga ba bisaka biloko la bango maintenant bango bango la soukofa la Kinshasa. On me dit que peut pas misala pas bande ko belé. On peut pas misala pas bande ko belé. Le bande ko basala ba moka basala makasi la bango. Ayo ko sebe même belanga ko peut mettre 100 ou bien 50 ça qui ya masango to bien fufu. Mais akobi misango la nzela nini? Akobi misango la nzela nini? Donc la province à Kwango awa. Ba Congolais basé belé. Pour te dire que ba Kongo là bisa kala ba 200 ba 300 masango ya Kinshasa. Mais là ba village wana, basa incapable ko bisa même ata 500 masango. Nzela ko bisa wazali te biloko pour la bazamba. Mais ebele ba Congolais o basa ka ta gouvernement, nini basa ko sala pour ko apporter bonheur na ka province bonga Kwango. Le obozo la zela, tout le monde la banque na graba nundwa. Tout le monde a commenté est-ce que Félix Sekeli Chilombo a ambaka Martin Fayulu. Tout le monde actuellement dit actuellement à neuf musiciens bande de belé. Bataka bande ko graba nundu. Mais graba nundu ni malongo bozo sala la kata gouvernement. Bo sala ni bo sala kata gouvernement qui kuitsa on telengana. Quoi pas mesalité. Kwango, prophète Kwango soke nzala. Prophète Kwango nzala et les kata prophète Kwango. Mais ba Congolais ba c'est bien kata gouvernement. Obo tout rato na rotaka ba komo la bango moko tozi André Kimbuta a Congolais tozi papa Christophe Mbosso Congolais tozi Jonathan Belosuka Wata Congolais tota subanani ba matadi wamba ba maître matadi wamba Congolais baza ebele ba ta professeur Kwango baza kata ba institution mboka mais nini bazo sala malonga pour que baluka ba sauver honneur ya bana Kwango. Et que bana Kwango ba fa na bela Kwango ba sala bilanga ba bisa be produit euro permettre que programme de développement local à 57 territoires et mon ami sur bateau parce que à travers programme à travers PDL 57 territoires est possible tout ça ba développement ya ba territoire na biso. Oui l'état ça misala na yi mais ngana ke d'abord la insécurité alimentaire. Bomituda réellement nini obozo sakata institution bokale obozo le dialogue et salema ata ba pesi au pouvoir nini yo ko sala lisu puisque ozo ba pouvoir ya nini au salarien lozo ba pesi yo na kata pouvoir le lokoti nini oko sala pour que opesa bandeko esengo nini yo bo sanaka au salaka te ozo la besoin que bazo ko sala pouvoir pour que o réaliser ba rêve na yo à part koiba à part détournement à part fraude à part konyoko la population. Congolais, il faut que le programme de développement local, il y a 57 territoires, et ils allaient banger la idéologie, eux, permettre que les gens soient bons. Même si tu as des minéraux à côté, tu es capable de vivre dans l'agriculture. Tu es capable de vivre dans l'élevage et pêche. Si réellement que tu as autorité sérieux. Si réellement que tu as la conscience de sauver le Congo. Et non, tu as bon à l'État pour que tu vivre dans l'étranger. Insécurité, c'est partout dans l'environnement. La biso bisika to vandi. Kuluna eleki ya koleka na mboka oyo. Criminalité et matito à niveau moko impossible. Problème de transport, n'en parlons même pas. Bima boulevard Lumumba. Embouteillage et banda 5 heures du temps 5 heures juste embouteillage de ces bandits. Donc kolongwa banda commune Kimbaseke nangama masina si okoma na abattoir na entrée abattoir il faut ça au moins 2 heures du temps.
toloba nini tout wana bakozo bamonaka to bamonaka te banani baza kocrée insécurité ya nzela wana eza yo na ngai ndeko otala ngai bachauffeur oza bapremier agent ocrée insécurité wana baroulage bapolicier boza aussi parmi baagent bazocrée bainsécurité na nzela donc population na baye basengeli babongisa bisala na nzela baono to bakomi ndenge moko mele na kati ya désordre moko tozoyeba te réellement nani esengeli asauve mboka oyo kuluna eleki makasi tokotanga kuba fo esikala mingi te ya bandeko oyo bauti oloba ya ndenge na ndenge awa moyibi eleki mpe mabe ekoti makasi esiki toyeba ke bolingo ya Congo eza munde te tokopesa biso esengo na yango bolingo ya Congo ezali yo na ngai congolais tozopesa confiance mingi na bato bazosisa bakelasi na bamikili ya poto to néglige expertise locale bandeko bazosisa bakelasi na bango awa na kati ya bauniversité na biso mais bandeko bazotala libanda poto bazoya na Kinshasa awa bazoya Congo Kinshasa expertise ya malamu bazopesa biso à part koyiba à part badétournement to meka biloko utiliser pe expertise locale ezaka te ke batu oyo basala bagouvernement ka bonde baza mayele koleka bazosisa lelo te so ba échouer to peut avoir chance bazosisa na université à la République démocratique du Congo bameka pe na kokota taso ba sape relève malamu to dans le niveau régie toi des éléments au bon moment comment est-ce que population va réagir na au Italie ba embouteillage des tonnes à la ville province à Kinshasa et on revient après ces plateaux c'est parti la régie embouteillage eza na mpona biso bachauffeur donc so oseti kuna ya quartier kuna bamabulu eza na nzela ete mabulu moko eza aliboso batala yango mpo bambango ti lelo bapersonnel se baoleka bakenda malembe mpo leka na mabulu wana babatela bakara na bango bakitaka malembe bamutege mpe ekoba so otali ti kuna na quartier atelo moko te kufi na nzela boulevard tozaka na te moko boulevard ezaka na boulevard moko ezaka na deux boulevard kwa mudiazo esila epuis basorti ya bakati kuna fo mosusu mpo amudiazo ezala suki mpo boye tokoka te baka eza ebele ndeko totie nde bamécanicien na mboka oyo tozomona bazokokozwela biso solution te embouteillage ebandi banda quartier 3 ti quartier mpona nini bamauvais stationnement ministre ya transport aokoka nete azokoka ata mokie te donc afani na ye na bureau na ye aosala ne oyo alingi aosala donc eloko te nde toza awa mpa tobima quartier ti 13h lobi nasali 4h du temps de Pascal ti quartier lelo lisu ndenge moko totravaille bien te mboka esimba te soki esimba te adémissionné biso totikala lese balukela biso moto aza compétent batiela biso wana oyo na ngai nalobaka yango wana embouteillage oyo eya bachauffeur bato bazoposa yango te baagent ya l'état surtout ministre intérieur akoki koyede chef de l'état te soki abimisi bapolisier na ye na balabala makambo oyo ezala te tomona ya bajire babima awa nzela ezalaka polele tala embouteillage oyo bandi bandaki ngasani ti quartier gouvernement congolais ayoka mawa asalela population na ye baroute secondaire soki asali nzela na masini asali nzela kote oyo kotaki mateke bambouteillage oyo ezala te tolonga bandaki kole tokoma quartier osa 5h du temps na nzela eya pasi mpe mawa gouvernement congolais azwa badisposition ministre intérieur atia polise na ye na balabala ayede mpe quand même mokonzi ya mboka bo eza bien te franchement tosouffrir makasi ndeko. De retour sur ce plateau exceptionnel, Yambonda Ekolo magazine d'actualité. Bon, tu connais comment est-ce que Bandeko Bazoko réagir pour la haute Italie, bah insécurité, Yanzela, autant Moussabami, tout cas, comment est-ce que Bissoba population, tous allés la base à créer bah insécurité, voilà. Il faut détruire bah réellement que
ba insécurité wana ezali aussi ba conducteur de bazali na base ya makambo wana pe na ba policier oyo batobeli na zela ba roulage na ba policier ebele ba kota na zela pona ko lukala ba agent ebele pona ko mener ba tracasserie to ba koye ba ke Congo oyo et ko bonga soki yo nga to lingi ngo to changer ba comportement parce que tant que to changer ba comportement te ezali pas to za Congo moko meilleur. Donc le reste quoi avant tout temps ba message to que d'abord niveau régie ba que parti politique biso peuple parti politique biso peuple ba to ko ça installation interfédérale na bango kuna la province ya Congo central et le Canada Medine Kambembe azaki témoin événement ton élément avec un partenaire idéologie et on revient juste après si c'est plateau c'est parti la régie. Mokolo ya lundi 30 juin 2025, bureau politique ya parti Biso Peuple BP na Mukuse oyo ekambamaka epai ya ye moko Madame Sandrine Kassé Kankola autrement appelée Eska Libanga ezalaki représenté epai ya secrétaire général adjoint en matière politique Cédric Belio Longomba bakendeki na province ya Congo central pona ko installer bureau ya interfédération ya Biso Peuple na ville ya Matadi na kokoma na bango na ville ya Matadi na salle esika wapi population munene bazalaki kozela bango secrétaire général adjoint en matière politique mwana mboka Cédric Belio Longomba akotaki na esengo population ebetelaki maboko mabina ebinamaki kaka ndenge bozali komona na bilili. Ba délégation eutaki bipai na bipai entre autres délégation ya Sekebanza Lokula na délégation ya Boma esukaki wana te ba parti politique mosusu ya regroupement politique les progressistes bango pe bazalaki. Cérémonie yango elekaki kitoko avec un partenaire idéologie secrétaire général adjoint en matière politique Cédric Belio Longomba a procédé qui na installation officielle ya interfédéral ya Congo central mwana mboka Lieve Konde Bamba na ba membre ya bureau na ye mobimba na sima ya masolo boyo kandenge ye moko secrétaire général adjoint en matière politique mwana mboka Cédric Belio ndenge abetisaki mbonda liboso ya caméra na biso. Merci beaucoup. Nous sommes venus avec premièrement un message très fort, celui qui a été relayé par les chefs de l'État. Le message est celui de l'unité nationale, le message de l'amour de la patrie, le message qui pousse les Congolais à rester vigilants dans l'unité pour sauvegarder l'intégrité nationale. En outre, nous avons aujourd'hui procédé au nom de Madame Sandrine Kassé Kankola et de tout le bureau politique à l'installation des membres du comité interfédéral de la province de Congo central. Ce comité a été accompagné du comité de la fédération de Matadi et de différentes fédérations des territoires du Congo central. Voilà pourquoi nous sommes arrivés depuis le 26. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait ce travail et vous-même vous constatez cet engouement qu'il y a autour de nous parce que c'est un grand jour et les gens de Matadi l'ont accueilli avec beaucoup de joie. Interfédéral ya Congo central mwana mboka Lieve Konde Bamba yepe azangaki maloba te boyo kandenge abetisaki mbonda. Là, je dois parler du Congo central dans l'ensemble du département. Donc, je demande à tous les Matadiens et le peuple du Congo central d'adhérer massivement dans notre parti politique parce que dans notre parti politique, nous avons beaucoup d'ambitions. Il y a des formations en sorte que nous demandons de s'adhérer à notre parti politique Biso Peuple Matadi. Na yango esengeli boyeba que parti politique Biso Peuple eza kaka parti électoral te kasi bango bazali ko travailler pe na domaine ya entrepreneuriat
pona ko soutenir ba papa ba mama na ba jeune na domaine ya entrepreneuriat pona ko diminuer taux ya chômage na mboka Congo. Yango biso awa to beteli bango kaka mbonda ya makasi pupupu po musala na bango eza kitoko. Merci beaucoup sur la comment est-ce que biso peuple parti politique bandi ko ça installation interfédérale ba on Congo central mais tolinga parti politique c'est parce que bango baza beaucoup plus aussi basé na au Italie développement na au Italie ko lukandeli mutu et c'est azala comme vraiment important la kadia société les mutu ko so ba fallait na kadia société na lingi siko to e baké environnement autre ko vivre yo la ngande to ko sauver yango à travers que soit conscience ya ko e baké ba mabeto ba bosoto autre zali ko sala biso monde to ko boma environnement mais tout temps d'abord quelques messages sinon tu es trop Luka tu perdre temps na kobeta masolo ebele na esika oyo premier message tozui et outil Motembonda ekolo biso à la commune ya Kimbaseke na route Nzoko ba JR donc ba garde républicain baza ko menacer biso makasi surtout biso ba maniema donc biso ba wewa ba JR baza ko menacer biso makasi ba komi ko botola biso ba moto to ebité soki nini ba JR bazali ko lukapo risque ekomi makasi soki l'état akoti makambo oyo te to ko bomana na bango conscience de comme ba awa ba JR ba garde républicain na route Nzokokula commune ya Kimbaseke baza ko menacer ba maniema donc ba wewa baza ko menacer ba wewa o pa sunga biso na ba transport na bango malgré pe bango ba exagérer un ba sentiment na bango o itali ba prix mais ba sunga pe biso parce que tout ça c'est entre biso na bango mais ba JR ba ko menacer bango ko mener insécurité comme ba awa ko bota bango ba moto la bango pourquoi les JR na c'est ko ta musala armée vous allez conscience de titre ko ta musala armée vous avez musala armée te pose l'ennemi la population te vous avez musala armée pour que luka o battre la écolo mais le comme le ko ba JR comme ko boto ko ba maniema ba moto comme ko mener insécurité comme ko koma munguna ya population o sekeli o batela bande ko ba JR botika ba comportement wana ba wewa to ba maniema wana ba za banguna na binoté ba li population o sekeli o batela te comme ko mener siko insécurité kati na bango automatiquement comme ko sisa bango confiance alors ça ba confiance et comme il passe pour que au sala musana o malamu botika comportement na bolinga ba wewa bolinga ba maniema bozala bango na bomoko pour que musana no ekende liboso Motembonda ekolo la quartier Mikuwa na commune ya Kimbaseke na commune ya Kimbaseke na quartier na commune ya Kimbaseke na quartier Mikuwa na cimetière ba criminel ba leki chaque jour makasi kokote la biso chaque jour masasi kokote la biso la bandaku tolobi ya trop mais l'état aza kokipé biso te ngai ndeko Jérémy. Merci de Jérémy. Message général commis. Tu sais na l'état congolais. Oluka otana ba criminalité qui m'a cassé la quartier Mikuwa la commune Kimbaseke na cimetière kuna. Topé beaucoup ba sa Kimbaseke luka o sensibiliser ba service de sécurité pour que ba mekalo kota kuna ba yeba banane réellement bazali ko mener ba insécurité la quartier Mikuwa kuna na cimetière. Motembonda ekolo biso la commune ya Bumbu kuluna na ba criminel baza ko nyoko la biso makasi. Kobima tongo pe kozonga butu surtout biso batu ya misala toza lisusu kokokate ko violer ko botola pe koboma et comme nango normal donc insécurité eleki makasi na commune Bumbu population baleli moi mboka Jacquemin Chabal to seka présence na yo luka otana opération ndobo pour que luka et kota la commune Bumbu et sauver population la police boza vraiment aux aguerres au travail madame pour que population va la sauver ministre provincial il y a intérieur, il y a ville province à Kinshasa, incapacité donc, incompétence là et c'est mon ami parce que azo sa musamote na miso ya ba kinois. Motembonda école na commune ya Selemba au quartier Libération, ba criminel baza ko compter la biso chaque jour na bandaku, baza ko beta ba masasi. La police peut azana ko kokate. To yebisi beaucoup mestre mais solution moko eza komono na te. Ngai mama bijou. Mama Bijou au Azala commune à Selema ou la quartier Libération Azolila criminalité et l'équipe makasi beaucoup mestre sensibiliser ma service de sécurité pour que boluka bon mener opération moko la eux permettre que bo traquer bango pour le kimia ekota la mopanzi wana. Merci Mama Bijou. Tozui voice no peut tozui message de to tambousi ngo pe ba konzi ba koyoka.
Bonjour Monda Ekolo. Tokomi pena elanga. Est-ce que l'État a koki koluka moyen te asilisa nanu libulu mazengele oyo eza awa na route mokali na komina Kimbaseke? Tokoma konyo koma lokola mboka ezanga ba autorité. Libulu mazengele ezalaka muke toloba me basali musala moko te. Lelo ekomi munene. Soki vula ezongi tokosuka wapi? Ngai papa Claude. Libulu mazengele ndoka mwana mboka ikeli batambe ko balasena element muke ya libulu mazengele. Bomoni libulu yango yangwala. To sala mission pe ba réaction ndenge ndenge bisika wana libulu wana ezana route mokali na komina Kimbaseke. Libulu wana ebandaka pe mwa muke. Si ekoma na munene ezali wana. Mais l'État congolais oyebi réellement que bandeko mokali bazali ko souffrir pour la libulu mazengele. Et donc nous zanga pour ko kopesa bango solution esika wana. Ba député o bana mokali bana Kimbaseke ba voter to bana chango ba vota. Ta bomo la libulu mazengele. Est-ce que vous avez vraiment temps ya ko beta maso on a kata ba parlement? Bota les populations ba souffrir. Pour ou tangamba pour obima la boulevard Lumumba, il faut au moins aux des transports. Transport méquition ana transport méquition wana au kati libulu wana na makolo après c'est aussi transport mususu. Ceux qui voulaient ça ko beta insécurité mais comme kana parce que c'est la population ba contre la avenue ezali mike ezali zinga nango mais Koulou n'en parle même pas. Tout comme la série langa l'État congolais Luka au trouver bandekola ata solution pamba et ko sala bango bien. Bonjour Monda Ekolo dans la kibino na émission Eutiko le Kandenge bobale ko beta masolo na o etali accord signé entre RD Congo na Rwanda. Eza accord oyo ekopesa biso kimia te. Mobulu oyo esala plus de 30 ans même ba américain pe bazalaka même ba américain pe bazalaka na désordre wana. Félix Sekret non. Fachi a compté na bangote. Biso il faut kaka tobunda guerre contre Rwanda na Uganda po calme ekota. Soki toza kolanda politique na bango tokokokisa 40 ans 50 ans PS et kozala kaka contre PS et kozala kaka centre pillage ya ba minerai pe ya koboma ba congolais. Eza opinion ndeko. Alors bien que accord wala ekopesa biso kimia te. Moi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali garant de la nation. Alukakaka a déclaré guerre contre Rwanda et contre Uganda pour que Kimia Ekoja Sinote, le col est plus de 30 ans et qu'on a possible de plus de 40 ans, plus de 50 ans, puis guerre dans la partie Est à Moka et qu'on s'y l'a caté tant que tu as compté là-bas américain. C'est l'opinion là. Mote Monda Ekolo, ba politicien la biso, baza ko luka dialogue. Nyoso la kaka po, ba oyo baza ko salate. Po ba oyo baza kosala te bazwa misala mais tango bakozwa pe pouvoir eloko ya malonga bakosala eza te batika la fachitan ye moko aluka bato ya malamu pe bato ya sika bilongi ya kala toboyi bango la pouvoir ngai Victor papa Victor asengi na mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo oluka bato ya sika bato ya kala tika bango po amonike bazo contribuer bango eloko te le basala ba mema bonheur te na kati ya Congo. Yangabi luka bato ya sika ba travailler na yo elongo. Mbote mbonda ekolo mboka mobimba bato ya malamu bazate kaka miyibi siko chef de l'état akopesa confiance epa ya nani ba indien ba chinois ba libanais baza ko futa biso ba salaire ya ba $60 pe $100 par mois. Ata to sali grève l'état azakaka l'État azakaka atato sali grève l'État azakaka kokotela bango tokosuka wapi na mboka oyo mbongo pe ya ba minerai oyo baza koloba tomonaka pe yango te même ba minerai yango pe toyebi yango te bango bayebi kaka koyela pouvoir sikoyo peuple par na ye eza wapi ngai papa François depuis Kitambo papa François lobi baenye bazofuta biso salaire malonga te mais ba autorité mingi bazokolela kaka bakota kaka ba pouvoir mbongo ba minerai pe tomonaka te bazokolela kaka ba pouvoir mais par ya peuple ezali wapi parce que fallait peuple pas se retrouver bien bozo ba mbongo bozo ba appartement ba poto partout mais peuple doit se retrouver te peuple pas droit se retrouver. Bonjour Monda Ekolo
ba embouteillage eleki trop na Tchangu eza kobanda 5 heures ya tongo kobanda commune Masina quartier 3 tiko koma entre Petro Congo toza kosala ata 2 heures du temps sikoyo bakonzi baza komona to baza komona te solution nini baza kozwa po embouteillage esila toyebi ke même na ba pays étranger ba embouteillage ezalaka mais ya biso na Kinshasa ekoma ya koloka pe na kindoki ba embouteillage eleki ya trop population zosenga l'état congolais aluka akota bo paziwa pour que kimia ekota. Voilà, merci beaucoup. On a ba message ba de watinaki to ti ko tanga tanga yango to senga na ba ndeko bo ti ba message encore ya mingi na numéro na biso zo mona na ezali numéro ya WhatsApp to bo bengi biso appel direct to bo ti ba voice note to ko balancer pour que to luka to si sa insécurité aux la ville province ya Kinshasa en particulier pe la RD Congo en général même ba décomposition nationale étranger partout vous avez la possible contribution na bino. Voilà, nous sommes arrivés au terme de l'édition sur le haut. Tu as dit que prochainement, tu vas invité pour se présenter pour que tu ça analyse la question ébélée dans haut Italie actuellement la mission de la insécurité peu na makambo ébélé et surtout tu remettre ma solo comment est-ce que c'est Luka qu'on changer image à commune abisso à travers apport ya bourgmestre au to la bango pour que tu as dit que na ba chef de riz bazali ba premier agent même peut être ça ba de abisso ba conseiller communaux besoin pouvoir te pour vos alaka ba combat contre ba bourgmestre. Bientôt là 2028, les bossu la population va voter à bino. Beaucoup ça bango rapport nini. Que beaucoup n'a que l'on va beaucoup mettre beaucoup quitter. Yango ça que beaucoup ça qui misalaté. Ba conseil communal boza misala bela ko sala. Boluka ko sensibiliser population pour que tu vas avoir conscience ya ko linga mboka oyoyo. Merci à Écrit de ma tête, merci à Benjamin Kilunga, merci à Wilfried Samba, beaucoup de s'abonner massivement à la chaîne YouTube de mon école officielle. P. Bobé dans cette activité là pour balancer pour que ils sont visibles partout. Avec impact dans l'idéologie. Je vous retrouve prochainement à l'édition de Sika Soko. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Projet d'avenir Makosimeno Eyembeli Mbonda Ekolo Congo Mboka na biso magazine d'actualité Alain Dewa le DG valable Beta Mbonda Yokeloko Hey Nzambe nanga DJ Rouge Angoyeyo Krapa Milimo Abozambe le maître de deuxième dan Virage à DJ Seigneur na baide na bango ceinture rouge ingénieur Ben Besanga Makamona Bin Samonda Alain Dewa Kakaka moi na ba maman hey, je m'appelle DJ Neo 280 Giga international ba DJ M16 Mokonzi RTGA Makosimeno Emenumano Mutema ya mama Adel Toleka Alain Dewa Kakaka moi na mama Alain Dewa Kakaka moi na mama Alain Dewa Kakaka moi na papa Ale beta Mbonda Mbonda Ekolo moi na mama Ale beta Mbonda Mbonda Ekolo moi na papa Ale beta Mbonda Mbonda Ekolo moi na mama Ale Dewa Kakaka moi na mama Ale Dewa Kakaka moi na papa Ale beta Mbonda Mbonda Ekolo moi na mama Ale beta Mbonda Mbonda Ekolo moi na papa Kimunu kibeni fumu senga dia fulama Yaloma beva longo mumeni meni Bongo gila ya tambula yo ya jetanga toto di famba menega ya jetanga toto di dolo kele kwe toto di dolo kele famba di dondo simba dondo bando di langa jambo mbagi kamba ginga jambo muna jandu kivemba lasa je ferteche ya makusi menu mandi oba tudi di baka siwa muna pelefe ipona lendiwa papa ya bana journaliste akangana monda temo kimba papa DJ Rouge yo aledi Ale Dewa Kakaka mwana mama Ale Dewa Kakaka mwana papa
nanga Kongo ya Lumumba, Kongo nanga Kongo ya Kimbangwe, Kongo nanga ya Kipavita, nena ningo kwe Isabela Kongo. Kipumwe ya Kibokonje ya Kala Ikotwe Bakutumba Kala Ikotwe Bakutumba Alain Dewa Kakaka le bourgmestre c'est Lumbu, c'est vrai. La commune à Mongafula. Nous sommes Marché Express Bureautique Med en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka basi genio solo kola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basi je mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Ye bakoya ko seleka rapport ke topesi mutu place tel. Ozomona soki désordre ye eza bino nde bokendaki na terrain nde botie désordre et nos chefs coutumiers. Ozomona ya on a lobi que makambwana beaucoup plus to condamné ba chef coutumier. Voilà. Okay. Déboulonnement à la base de ce qui arrive en RDC, stylo rouge. Mais d'abord, je vous rappelle que stylo rouge, système de oui, oui, stylo rouge, il y a chef de l'État, on est ancré ici là qui soit quoi qui dans l'océan, pas le bas qui on a Londres. Parce que tout ça va nous satisfaire mes besoins na bango te ou ezaki pour na ba intérêt na bango tout ça longwe ba na ba comment luka masina te ba na ba mascarade oh non biso population ba sina totem lokuta ba luka ba poche na bango ba so luka mbongo pona ba à la base à la source to karabango siko pena na bandako na bango eza tuto ikamba ko zela nzela asala mbeba asala likama te ba ko zona pena na kata bandako ko aza kuna ba zuye ba luki ba o ba ko esko pour accuser urbanisme a coupé sa autorisation. Dernièrement, na solo la qui n'a chez les disons urbanisme tu au Canada donc na maziba a cause de autorisation de bâtir. A biso comme on a en tout cas bourgmestre kanga yango benganga. Osoma ba jama wana. Merci de comme pandisango. Bokeba ba maladie mingi eza ko ta bloc de zali kolia. Nyama o tozali kolia tokotisa na nzoto eza komemela biso bangambo ebele kuto te koloba awa bakaya ba mort naturel eza na banyama mususu sia mikufeli yo komikata otekeli baninga mais maladie ya ba mpox bozo monta te zo kutepa ina banyama
ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine Mbonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango ka mbonda partout c'est quand la commune na bino numéro na biso zali yangwana ya. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au +243 83 053 97 27 ou au +243 89 81 81 097. Je répète, au +243 83 053 97 27 ou au +243 89 81 81 097.